Merci Mike Luzoladio. Merci Naba internaute Nyonso. Bienvenue, bienvenue, welcome dans Tindika Tindika Télévision avec lui-même Molobeli Yamfumwa Ditunga Fachi Béton Kipelu. Donc Kitalatala ya Congo. Merci pour la fidélité na Tindika Tindika Télévision. Merci pour la fidélité na Papi Kamwasi. Lelo to solo masole belé na souhaiter botala émission lelo ya kotelema. Botelema partout bota kotala Tindika Tindika na souhaiter bo vandate botelemi bozibana botie bango mopanzi parce que makambu ya solo et bandi sikoyo o eza ko engager mboka et ko toucher batu nyonso o ba ko sepela o ba ko yoka na émission lelo. Na bongisi ba information ebele pour nabino. En résumé, toza kolobela deuxième convocation ya Ari Yav Moulang. Akene ko se présenté te na justice. Deuxième convocation eye. Audio moko eza ko circuler na monde entier, mingi na ba réseaux sociaux. Tozo balancer yango na Tindika Tindika. Voix ebimi kuna bino boyebi soki eza nani ngaite na émission lelo. Nani abengaki ye elilingi ya pamba. Elilingi ya pamba azwaki décision akangi ba frontière. Na frère Martin ayaki te. Akanga mikuna. Nani elilingi nani nzoto. Ba église nyonso pe zongi na ba église ya bato ya PPRD e kangamaki. Na ba église ya bato lamuka e kangamaki. Elilingi akangisi bango. Tanga bozonga bazongi. Qui est le chef? Na kopesa message na ba diaspora. Corona e utaki na Chine. Awa chef de l'État fongoli banzela pesi autorisation batino so bazonga. Soki oyebi ke santé na yo eza bien te ko yate. Parce que nayebi ke boza na souci ya koyana Kinshasa. Boke na rappel ko lia ngulu, botala ba image. Boke na ko lia mbisi na kinkole. Boke na bon marché ko lia taba. Soki santé eza bien te ko yate, sorry, pardon. Tozana mbongo mingi te budget eza ya muke facha vimbisi ka budget bo corona ye ya mbruye makambo. Soki santé eza bien te ko ya koluki na biso ba problème te. Tika na corona na yo na poto, pardon. Na peso ya makala kota la caméra, il y avait des histoires. Boyo ki résultat lelo oyo 80 cadres INC baki kokota wapi na FCC. Tozo zela pa ministre pe bakota kuna comme ça balonga ba ministre mbala moko. Sikoyo bako proposer bango kuna à partir de FCC comme ba ministre ya FCC. Ba poste kotika la vide ale fati a récupérer batu mususu yo INC ba longwe ba tondi si ba place IDPS et alliés et vimbi. Bomoni non na mona ba visite ndengona na makalati. Na yeba kike makamuza ya kobata. Na yebsa kibino autorité morale et commune kamere. Pourquoi ba longwe kakaton kamera kangami? On en parlera. Et enfin, tokobeta lisolo ya pétition. Les autres tambos la société civile, ça n'a rien à voir avec des partis politiques. Société civile. Les autres tambos sa pétition partout bas signé pour la dissolution du Parlement. Un temps, Moutunabiso ya diamba boyebiye, Moutansafu a sali déclaration le biso qui va dissoudre Parlement na chef de l'État ya okota zamba. Ya na mipanza okota zamba. Wana bangi izo sala akota zamba comme un rebelle.
On en parlera. Et monsieur Bandi. Merci Nabino tout bolingaka tindika télévision o azande molobeli ya béton liboso Nabino ou devant ces microphones juste pour vous informer, n'est-ce pas, topé ça ba véracité à information relativement à information ya lukuta o ezako tambo na Kinshasa. Botali titre émission titre zanini Nanya longoli Jean-Marc Kabund na Augustin Kabuya. Voilà, Tobandi, Tindika, Toko Fongola Masolo, actualité oblige. Moutounionso, Aza, na droit, Yakoye, Bamakamuzo de Kanamboka. Donc, information, Baboumela Ango Moutouti. Boyoraki, Henri Yav Moulang, Odalaki bon ancien ministre. Et pas Yaimoro grand prêtre de Diego Kao, Rambo Yachine. Ou bien Chine ya Rambo. Donc, Rambo Yachine. Pour vrai Rambo dans les États-Unis. Il y a un Rambo, il y a Chine. Henri Yav Moulang, Babengi Sakiye, a qu'elle se justifier. Ba entendre. Maramistali Mosolo, ya Mboka. Pour ya Simba Ginde finance, le Kotro. Katuku Bianza. Moi et Loko, ne fisque de la part, ya Mboka. Un temps, Henri Yav Bungalo, à mon aniti. Mais justice, a se présenté deuxième convocation et y est déjà. Ce qui a été, je crois, troisième et yaka, troisième je crois, troisième et koya. Ce qui a été, Boyebi Suite. Et ça la kaidaki liboso o mufunge o mukamate. Tango afudela yaki Swahili la fort mufunge mukamate. Siko comme la chiluba ou mukwata. Donc kwata maja. Manada mene. Bogoyo kasango. État de droit yangoyo. Changement au lokaki yangoyo. Ba union so bazaki ba intouchable na mboka oyo. Bakomba monsieur tout le monde, je précise, monsieur tout le monde. Bozolinga Fati abongisa mboka. Asala ba souci na bino, mais abongisa mboka ndenge ni soki mbongo yate. Tandis que mbongo ya mboka ezala maboko ya bato. Bato ba gérer mboka mabe. Batongi ba immeuble. Bakanga makate. Ata bokyo détournement salami. Le bomoni mutango na boulevard. Nabambi la kuta otambola l'aise on dirait kutu akena ko cha fleur na cimetière ya babola. Otambola l'aise parce que na cha fleur na cimetière babola. Donc faut penser quand même respect. Mais pourtant on doit détourner à Bouki. Boyebi ke na DGDA batindi 30 mandats ya comparution na DGDA. Boka isangote DGDA 30 mandats à comparution. Ba cadre de DGDA, tout la musique qui ba matière ba moto ba tiki ba jeep. Boki sango. C'est comme ça kima état de droit mutu bozo mona été. Ba tiki ba jeep ba kena ba moto na ba veste na ba cravate sur la parfum. C'est comme mutu moto compata mimi mutu moko veste propre mystique sur la parfum. Mais mutu atamulaka na ba solo na makolo. Atiki jeep. Akimi papier convocation. Somo. Et le roi va fondre la frontière, Bogoyo Sango. Somo ndako mo ya munene, bakare kota kasusuté, mutakota kasusuté, et comme un sentinelle la porte matin midi soir, il y a école au palais, tout la musique izaka. Donc tout la musique izaka en fait, tout la musique ya zaza. Mais moi si moi ka na mboka na manianga tango ya Kinshasa, ya yo ka bien te. Il y aura des personnes qui sont pas chinoises. Toute la musique est zaka. Toute la musique est zaka. Toute la musique est zaza. Chers internautes, vous êtes Tindika Télévision. Boyebi. Donc, Umu Kwata, Ezako Yanango, Bocha Nasi. Facha Lobarango déjà. Bata DGDA, Boyo Raguna Basukwa, Mba Birotikali vide. Mbongo Eko Vimbi sa banque, Ezana Maboko ya Batu. On doit récupérer tout ça et vimbi sa banque
pour chef de l'État à ça, là où il y a des visions. Gratuité enseignement, enseignant va réclamer mbongo dans mouké, mais ba mbongo wapi. Et ça na bateau ba diriger mbongo mabe, ba sala mbongo na banda ku faut compter na banque, ba matsa budget, ba futa bateau na mbongo bien. Comment mutu moko un individu a 30 millions de dollars dans ndako naye? Aso kengo wapi? État de droit et to respirer mouké, to yoka audio aux alliés à la une l'actualité mutu alobi kulanga na ebieti baebisi nga okasi ndoi na yote ndoi nanga boyoka azo gangela membre ya parti na ye comme quoi autorité morale na banga bengisa kila kingaka cha bendi matoi ni na age na yo tata oyo mutalongwa na ye akoma na ye sénateur à vie ozo banga ye po sape mutulo e babenga kingakati vraiment ava leki na yoti ni uza ja père oko budete non eza soni hein boyoka audio oyo ngala ko cha commentaire na audio yoti et après tokota masoli ya Jean-Marc Abound na Augustin Kabuya oyo balobi ke balongwe na comité de suivi ya ba accord nala ko éclairer bino sikoyo na tindika boyebi ke ngande molobeli ya grand prêtre Fumu Aditunga. Si je parle le même langage avec celui qu'on appelle Mike Luzoladio, papa na on monte les réalisateurs mannequins Luzoladio Tindika Bangodi. Oui, camarade, c'est quoi cette histoire de prendre à partie les juges de la Cour constitutionnelle au nom de notre parti sans même m'informer, faire signer au maire des documents, aller avec maître. C'est toi qui engage le parti maintenant? Non, Excellence. Mais comment? J'ai été convoqué hier par notre autorité morale pour m'expliquer. C'est pas ces affaires-là, comment il s'appelle, qui a pris ta place là au Parlement? C'est certain. Quel est son nom? Mbaki Masanga. Voilà. Au nom de Mbaki Masanga, CCU et allié prend à partie 5 juges de la Cour constitutionnelle. Tous les 5 juges pro-Kabila. On les prend en partie et il y a une procédure qui est ouverte à la Cour de cassation et les gens de cash veulent profiter de ça pour modifier complètement la composition de la Cour constitutionnelle. Et c'est moi l'instrument de ça maintenant. C'est moi. Personne ne parle de Bengo. Personne ne parle de Omer. De Mende qui a changé de camp, il est pour Tshisekedi, etc. Tu te rends compte de ce qu'il nous fait faire? Je m'excuse, Excellence, on peut juste faire un désistement comme je Oui, mais il faut éviter de faire des histoires dans l'indiscipline, Bengo. Parce que tu fais confiance et puis tu fais des choses comme ça. Non, on croyait peut-être que ce n'est pas seulement Bengo Excellence, c'est tous les 31 qui ont essayé un peu de faire la prise à part. Non. Ici, il s'agit de Mbaki. Oui, ça c'est pour nous. On parler de personne. Ça c'est pour nous. Les autres ont introduit, même vous pouvez demander même plus. Même CDAA, ils ont introduit aussi. Et depuis Mobile. On croyait peut-être que c'est une procédure qu'on faisait. Bon. Si, on préparait une prise en partie pour confisquer la Cour constitutionnelle en faveur de cash et nous arracher à nous le FCC. Ah oui, Excellence. C'est quoi cette histoire? On va retirer, Excellence. On va retirer. Je m'excuse pour ça, c'était une procédure. Bon, moi je croyais peut-être, comme tous les autres l'ont fait, on va retirer. Il faut savoir gérer le temps. Quand une affaire n'a pas pu se faire, on assume ça, nous cherchons comment tout caser, tout ça. Mais vouloir casser la baraque comme ça parce qu'on a un peu de fièvre, il faut casser le thermomètre, c'est pas sérieux. Sincèrement, Excellence, vous avez raison, Excellence. Je suis qui vaut pas, donc je m'incline, Excellence. Ok. Merci, papa. Avec Luzoladio, nous sommes de retour sur ce plateau mobile de Tindika Télévision. Boyoki audio. Ezana ni mtalobi. Ngana ibi mtalobi ti. Bon, on dit que la peur a changé les camps. Non commerce.
Chers internautes, Boyo Kasiko Lisolo, il y a Jean-Marc Kabunda Kabound, na Augustin Kabouya, oh, le chef de l'État Longoli Bango, il y a suivi, il y a accord, il y a FCC Cash. Balongoli Bango te, Boyo Kasiko, besoin plan. Ndenge Zawana, FCC, bazana besoin de chef de l'État. Et relativement, na nomination, il y a des nouveaux généraux. Bazana bas souci. Et puis bazana bas sujet belé, balingi ba yebisa chef de l'État. Yoka siko fatine nga yebisi bango. Ah bien bon? Siko faut ça la commission restreinte. Na commission wana vanga na kutana na bino fona yeba to lobela nini? Tokozwa 2 na cash, 2 na FCC. Badalaka 4 personnes. Bon lukelanga sikoyo ordre du jour pour le chef de l'État na ko participer pour et date na ye après comme yo boye yo te kabunda boy pour kabundi sans chaud boyebi. Boye chadera boy bu kabuya pe boye yindi makofi bandité. Yango facha botolo wana bato ba sans chaud wana badaka lumbe badana no pembeni. Ba cheka buya pembeni. Bache Chada Ipemen, Bache P AI, Jean-Marc Kabunda Kaboun, 520 giga Pemben. Balingi baluka bato baluka mo basango, bayoka non baluka sikoyo, ordre du jour. Bache ordre du jour, Baké va présenter pas chef de l'État. Ce qui peut chef de l'État, oui, oyote, azongi si bango lisusu. Baké luka si ordre du jour, musu bayoka ne sili. Baye nango sou ba chef de l'État. Atali, oyote. Donc on peut faire 5 ans. Rencontre, on appelle, et ça la mise. Bokomi, est-ce que Bokomi? Bo saisir rango. Donc Kabouya Azali. Kabound Azali. Yango balobi, ata bachebi sote. Kabouya bi, on a un problème, te? Je sais pourquoi il a dit ça. Bazali. 4 personnes, on a besoin ordre du jour. Ordre du jour, on a ce chef d'État s'appelle Nangote. A kozongi sa bango ba kensuko okuta na ba ko sangana ba luka ba ordre du jour oyo ko plaire na mokonzi mboka. Ce qui va mettre kaka libanda mokonzi s'appelle ordre du jour wana te bakozala ti mokolo facha ko sepela na ordre du jour o ya ko sepela nango par rapport pe ya calendrier na yi agenda na yi. Donc pas de polémique là-dedans na éclairé bino o ezali bongo véracité ya masolo wana yango wana. Donc Kabound est bel et bien là, Kabouya pe azali donc masolo zango carré. Tobetaki li solo na epsaki bino na émission précédente ndenge Néhémie akomaki kokende na makala kotala Vital Kamerhe. Chers internautes, bon mon résultat. Donc c'est comme s'il y avait des accords signés dans la prison makala le résultat yango yo 80 cadres INC balongo baki kokota wapi na FCC. Na boy ko tia trop de commentaires mais muto yazala ki lokola en tête ezali bongo monsieur Birato wana ngiri jamutu ya PPRD. Yango zomona, passez-moi les termes, il y a tribalisme était, yango zomona trop de swahiliphones na INC, trop de swahiliphones na PPRD. C'est comme si badaka eloko moko bango moko kaka. Bawe baou. Ndinga mosi. Eloko changer ezate. Donc balongwe te mais bazonga na ndako na bango. Donc quelque part trop parce que INC yaki peut infiltrer IDPS. Tant que je me simité, ma cop, ma projet tout machiavélique et simité, et puis FCC ça a sentir déjà que déjà Kola la ezali, bah comment Lukabazo ngana bahati lukwebo, heureusement bahati lukwebo déjà ministre de l'Intérieur
abimisi na libulu Moïse Katumbi abwakisi abiba alliance akala na ozongela te. Et voilà. Voilà. Embrouillement. Tobeti li solo ya pétition. Pétition eza ko signalé partout. Balobi oyebi ke ba député oyo bino bo vota ki bo parce que bango mandat ba kende na parlement ba légiférer ou voter des lois ou créer des lois pour l'intérêt général, intérêt à la population. Boye bisanga bino bo vota ki bango na bana poto musu bozala ki bo vota ki bo zonga. Boye bisanga yi ba député o ba kenda kuna. Ba voter ba loi ni ya malonga pour l'intérêt général. Ba comment ba député ya qui sont pour, qui sont contre. Ba commission. Oui Mike, ata bino moko comprendre sikoyo ba député ya ndenge wana, n'est-ce pas, ba tufubo signer pétition. Soko moni pétition wana ya société civile azotambusa pour la dissolution ya parlement signé. Alors ça fois lobby soki kaka chef de l'État a dissoudre le parlement ye a koti zamba. Ce que dans la mipanzi nini ya zanango ya okote la zamba. Diamba mutu ezo kosa ye et la seka komi yanke akota zamba parce que on réfléchir zamba nini ya okota. Zamba ndangi, zamba ya mayombe toke na forêt équatoriale. Est-ce qu'il a des moyens ya kosala mobulu, ya kosala rébellion? Azanango logistique, azanango batu, azana bango minduki, azanango est-ce qu'il est organisé à côté de Zamba, total Zamba, nini à Zamba ndangi, to Zamba nini. Voilà, chers internautes, toza kokoba se kokoba na tindika télévision, kaka ndenge zalaka. Donc bolanda nsafute bangi eza kokosa ye, ya loka se kokomela bangi de kokoma yanke. Yango ngaka mwasi na koyebisa chef de l'État. Ceux qui batu ba signer pétition wana. Et ba côté c'est la présidence. Au moment que batu ba signer pendant que non dissolution parlement dissoudre rango totala safu abanda rébellion à kota Zamba. So à kota Zamba ya kingantoko to Zamba nini ya kokota pour ça la rébellion. Voilà Odon Mbo na yo ki pa message na ye na ko répondre ye ya lobi ke chef de l'État atindeli batu so basala ye mabeba bomaye. Yeba yango ke chef de l'État ko calculer ta na niveau na yo te akeno tindela yo batu po azwa nini luka bezozo luka odombo na koyebisa yo tika kokosa bana poto basi ba comprendre koza menteur actualité ezate osolo bakeno facha tindeli yo batu basala o mabe mokonza mboka na souci ya ko résoudre makambo ya peuple ko résoudre social o makambo na fandité akeno kotindela yo batu yo odombo pour mokonza sala na yo nini pour a gagner nini ye azana esprit ya rancune te chasse à l'homme ezate na Congo vous monter batu no bazana bango à l'aise justice lelo kimisa batu siko yo mzana na poto ozolia na yo ba bifteki na yo maki ya ofele ya l'État chef de l'État tindela yo batu basala o mabe tika kokosela Fatima Kambu odombo ngana na répondra yo te juna ko talisa mandoke pa na yo oyoki de na to beta sora mboma asa be mission na ba couper azo kanisa osala mwasi na vidéo assassin papa mwana changu aboma mutu akena Angola ateki ba dish kuda kikolu akomi pédagogue azimbongo akepoto yango bomona kachaka na litelo lito ya gauche so même talate lo lito ya gauche et la qui c'est que pédagogue donc pédagogue donc mwana ya mobali et lo lito ina gauche donc pédagogue boyebiti donc pédagogue mbala moko alors mutandenge wana na couper asa l'émission oh boyina boy boki para bangoti mokonza rotala ka bangote ko calculer kutu bangote il y a même pas photo. Année prochaine chef de l'État numéro 1 président de l'Union africaine donc président des présidents akino tinda alanda odombo akino golanda shoramboma
faut être bête pour croire na ba dire na bango ba bobar ba racontar makamezanga tina. Voilà, n'a plaisir et belé. Il y a présenter émission Oyo pour n'aller qui boda Rolandangai. Oyo le cas qui na Congo central bo qui peut en côté, ngana zalanga innocent na salaki musala pour la visibilité chef de l'État et ça va conflit à famille entre batata na bana. Oh vidéo là ça qui pauvreté, il y a famille Kasavubu. Dans une autorisation, il y a papa, il y a Kasavubu. Balobi la qui ça chef de l'État mona qui doit souffrir. Le quoi comme si on a biso héros, asali sabiso. Ba mususu ba esali bango pasi. Mais bon sunga bande on a bino c'est fini. Ngai te na matiki drapeau ya IDPS na mausolée ya Kasavubu. Tali ba tata, famille biologique ya président Kasavubu. Baza wala monsieur Alain Sambo boyebi. Olebo lukaye bozo lukangai. Non, il est là botanga comme on a ebo lukaye, nga bozo lukanga pourquoi? Et puis ba journaliste bozo tinda ba lukanga, ba finganga, baza na niveau na ngati. Bo tinda nga journaliste ndinga itata. Asa kuti na voiti. Boye bisa ya tombo la kazaka la takawana ya Kasavubu boko mona na cicatrice ba ina mutoloti ya wazwaka lisasi ya muta IDPS. Asalaka marche ya IDPS azwaka lisasi nzamba salisa ya bika akufate. Olia karama na IDPS, le IDPS au pouvoir, azala fidèle à cause de poste de aussi ba poste akima zongi na abako. Abako ekufa lango. Ngama kuti muntano bila na abako te. Biso ne bakolo abako te. Banzeza lando. Bisoti. Kingotolo Antoine. Bisoti. Ale yo okoma ndoka abako, abako za kala ngosusute. Et puis bon tika kotanga comme ya secrétaire général hein, ya IDPS parce que déjà message est commis pas combattre ba komo tomboka. Tango ba oya na parti na bino ne banaka na secrétaire général sur na secrétaire général. Donc membre kaka moko, cadre kaka moko. Mutu ko beta kutu ba na yebi to ba beta nani. Ko daka lumbe mwete loka vitesse kaka boye. Oh ba milice ya IDPS. Donc bon tika ko toucher comme ya Augustin Kabuya de makamla les angatina. Il y a un grand prêtre de l'Ikunzinga. Il y a une question comme la base. Tant que base, c'est qu'on réagir. Lumbe. Il y a une fenêtre. Donc, arrêtez déjà. Mise en garde de la personne. Et puis, la journée, c'est un kilo. Il n'y a pas chef d'État, il n'y a pas Fati Béton. Il y a une journée, c'est un casse. Pour juste que là, chef de l'État, journaliste, il y a un ranga. Il y a une journée, c'est un casse. Oh facha yambiye aya to bana affrontement oh nyoso wana ba bébé eloti. Merci na Jacob Moudinga vitesse. Merci na Angèle Mpumbu, bon rétablissement depuis États-Unis d'Amérique, futur député. Merci également na Jenny Ndaya Kayembe, futur député également, maman na biso ya États-Unis. Bango ne ba koya ko tali baya na Kinshasa pour bazo majorité na parlement, chef de l'État, abimisa premier ministre. Terrain yango eza vite c'est le moment pour créer ba base pour Fati azo majorité na parlement na ba élection za ligoya. Soko lali yomoko. Bota la chef de l'État quelque part, besoin na ba kale ezali parce que bateau dans le parlement, bateau qui sont pour, qui sont contre, bah ça fouana. Et pour t'as gaz dans l'IDPS, traidor. Très. Fachako Bunda, ma mère, dans les États-Unis, mais on dit bien que Chamutu, a Chali Baya. Bino pe bozakuna bobanga politique, te boya. Mais que Chali Baya, Facha a besoin de Batu pour avoir majorité dans le parlement, comme ça, vision naïe. Et comment palpable sur terrain. Botika terrain te boya. Oza musika yaka. Webino robandate lukanga na relaxa onzela kotawa bimelawa. Un temps député. Qui est pas biso montre chali baya. Ata na Congo central. Na kisantu entre chali baya ata na kisantu. Parce que na kisantu ba infiltré bazan trop.
Tu qui déjà information. Mutabima boyo munu muntando. Yo muntando bo maki Congo lo barate. Ndenge ba kosaki biso frère Martin mutabandu. Ki Congo l'état pe lo barate. Yo Congo l'état mu Congo ndenge nini. Toye barate mboka gungu, toye barate oda mutu ki kwiti, toye barate. Ti lelo. Merci. Nadengi Mayar Montana, totika la soudé, ba information sur na carte faute du temps parce que chaque chose a son temps. L'air c'est l'air, avant l'air ce n'est pas l'air, après l'air c'est trop tard. Je crois, je m'arrête ici pour aujourd'hui. Prochain numéro, sauf imprévu, demain, toujours dans Tindika Télévision, avec Mike Luzoladio, les réalisateurs, mannequins, Papa na on monte. Inch'Allah, à nous revoir certainement très prochainement. Goodbye.